Bonjour, bonsoir. Na bana mboka bana Congo bana Kisasa bana mokili mobimba. Voilà molobelo parti libonda si na chaîne na bino NJ4 Kados TV. Lelo toyeka to sola pona mopa mokonzi babetaka likofite na songe ya mbeli ye mokaloba camarade ya King Kester mené ya petit frère propre ya Bokolu V Mangokoto. Voilà toyeka to sola bino na émission na bino bolingo zawa puis j'ai compris la vie. Bota ndenge ye moko via beti bota ne via beti babi za mode siko ne to okene yango olingi to tikali na saper moko ya musicien kaka ye moko Kofi Olomide o to tikali ba petit na ye bazaka komeka to lobi na mopa mokonzi to pesa respect to finga mingi te to critiquer te to ba ka vérité Congo to lingi vérité te bota ndenge va leti trois grands prêtres ba trois prêtres ba vandi oyo ya état normal de babilati nengwana ba mode ya mikolo ya ngwana ofingi ya deta yo mutoko yeba olingi olata otiki olingi te osombi yo to lobi to sala toujours branché na chaîne no NJ4 to ka to solaka oui elatela ya mutu et sora mutu te mutu mutana choix na ya kolatela pona Kofi boyo déjà beta nengwana c'est ce que comme jaloux siko to ke sur to zo su de Kofi na Congo azate ke sera kufa be beaucoup la kufa ce que bonga tanga so banane o banota forme bangwana o ya ba musicien o batikali baba deboya voilà c'est parti libondasi teka toloba ko finga mingi mabe tozo conscience ya bongsa mboka ekei mboka ekei parce que tu as trop distrait na finga na kosaka toujours balobaki basalaki boy yo to lobi ça est toujours branché là tanengo lingi mais ko kipe ya moninga te tala vie na yo porte ndako na yo yango te j'ai compris la vie bolingo za wapi so bolingo zali to que ensemble. Voilà, soyez toujours branchés dans NJ4 Kados TV, chaîne Makasi, chaîne Pesa Gelengi, dans l'actualité.